avec Mukuna. C'est ça. Vous comprenez? Mais dans le 21e siècle, tout est possible. Ah mais oui, là aussi c'est. Vous comprenez? Dans le 21e siècle, dans le monde de business, Falinda Zana a aussi la musique et la business. Héritier et la business. Quand si un producteur se présente, il fallait signer $1 million. Abimisi 1 million pour faire ça la featuring héritier, Fali va le faire. On est à Makambu ya Lobaki parce que producteur n'est à Zate. David Mosso aussi à Lobaki, mais à Zouango à cœur té. Le mariage est à la Makambu Ebele. C'est ça. Au coup, on a couple Msuba na expérience il y a 40 ans. Na 40 ans, on a so ya Betelio. Peut-être au monde il y a grâce na Panzu et à Moukié. Vous comprenez? Il y a grâce na Panzu et à Moukié. Héritier Lobina Miel pose à la aux belle voix ba eba ko yembara bien. Il faut musique et ne beta na baba. En tant que journaliste, na éviter langage on trouve en déni. Bon langage wana na ndenge ya kiamitié ta mso eza mabe. Mais na ndenge ya nini na musique baza na eloko babenga pe matériel didactique biso to ba pédagogue. Matériel didactique ya ba musicien za tango akoti studio il faut ebima eyokana. Na ebiso ya malamu na retenir et pas grâce à lobby quel que soit le haut et le bas na okabona mbal nangate. C'est ça le mariage. Dans le mariage, nous avons la forme. Dans le mariage, nous avons la forme et le contenu. Tout ce qui se fait wana, ba film wana, c'est la forme. Papa nani asali ba. C'est la forme na bangwa di bala. Vous comprenez? Mais na kata ndaku, bango baza on appelle le contenu ça ba secret. Sarah, papa Abino Zakuna, un homme très respecté. Tant bakanga kiwa, au télémisé papa Abino. Papa Abino téléma ata télémi. Pour ania luka solution moi nae. Vous comprenez? Mais papa te mutatinda ki okota YouTube. C'est ça. Papa te mutatinda ki okota YouTube. Tant msuye poko loba histoire no pe bimaka awati. Et Sarah wana tira biso munoko mwana colonel nanyo mwana nanyo mais papa bangwa sundola ka ebanda bo mwana ka kotila biso muno isone bima yo na prison kunati. Ozo comprendre wana siko ezalaki ba vie cachée na yo. Mais tant au commun na public donc s'attendre na tout. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, soyez libre. Donc, c'est que la commission, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez un ciel mon corps.
Saratola TV. Vous abonnez. Vous m'avez contrat dans un ciné na Baxa. Nga moko 10 ya équipe. Nathan on a Suisse. Ya Messi. Ba ya surtout ya Barcelone ya monde entier. O ba dinga femme no mi sobi na monde entier. Tous abonnés na Saratola TV. Bunde vous mona contrat na nga. Merci à Ken. Ya Saratola TV boye malamu na émission na bino ya Zip Zap au bongo lelo na kozala na président Junior Moyowabu président ya Apelco boye beza association esangisaka biso nyonso ba journaliste alors na président Moyowabu tokomeka ko solola na ye pe kosala analyse ya makambo oyo eza koleka sur la toile donc actualité ndenge tobengi na monoko ya lopoto. Alors, tokolobela sujet à Fabregas Maestro. Bongo, amemaki ba musicien na na poto et ba musicien basali la fuite de Mahomet. Sko la fuite de musicala. Alors, tokomeka pe ko solo la réaction ya bina filé et ndenge ya bandaki ko yepa lobe akima, yepa zokima na deuxième niveau. Est-ce que tobenga ngo ingratitude, tobenga ngo koluka makambu, tokosola ngona président Junior Moyowabu. Et puis tokozonga na ngambu ya ba journaliste o bongo yenda gera kabiso tokolobela couple Kardashian couple Panzu et puis tokolobela na rivalité o ezane kirindika ni nezoleka na kuna totiki ba comédien te bango pe bazawana affaire kibombanda tokolobela yango pe na kati ya émission na biso. Alors sans plus tarder je dirais un grand merci à mon équipe technique. Mon ingénieur axe derrière la caméra. Sur mon image, ils ont mappé que ça qui toko. Beaucoup de commentaires. Donc voilà. Un grand merci à Dr Patrick pour ton assistance. Un grand merci à Papa Diego Mili Topé pour l'assistance. Un grand merci à ma frère Nanga sponsor Nanga, Madjabou Gospel et puis Azir. Un grand merci à maman. Maman Gina Amatou, ma papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, Amélia Moueba, la private de Orlando Domingos, un grand merci na Yope Tata Po. Pourquoi pas na ba président au Bakamara Group WhatsApp nanga, président bébé na la présidente Nathalie. Un grand merci na bino na ba commentaire Sol Mbemba. Yope na habité na Lukelo trophée. Sol Mbemba Azala Zala Azapa Ozala Kara toujours nanga ilongo. Ozia Masamba, Nana Bafana, Maman 4R, Makia Kumba, Rose Bonga, Eliezer Kanosara Abouele, Pamela Kabea, Edwige Kalala, Rose Bonga, Dalia Onyema. En tout cas, Bambote la Binonios, tout, Papa Edi MK. Montréal, ceux qui vraiment ont même langage langa, vraiment, Fungo la Bisso Plateau. J'ai dit bonjour, Président Junior. Bonjour, Saratola. Bonne santé, Président. Santé, eza bien Angola, Nzambe, sauf que na respecté car parce que za musalo tolinga mingi mais naza vraiment na moment ya ba prière au bika fin de l'année et senga biso ko sala évaluation ya neni to tambusami durant toute l'année quand anga na mona ki à part évaluation o yanga moko sengeli na sala il faut pena kende vis-à-vis ya Nzambe o abatela kabiso Nzambe pas évaluer nga à sa manière ndé omoni yo moka ande na ye mafuta nelongi donc poudre te soukipe na baika loi na aussi ça makamnanga prière le 1er janvier ndé totala makambo sous mais santé bien car yo na mwana musika orphelina makambo Président oui quand on y a ta plat bon fondation tina moniti na ba hôpitaux. En tout cas merci beaucoup président na kotika na kamo makambo utoloba na biso sikoyo. Pourquoi en décembre batunions tout bazaka nazana ba retraite nazana ba prière ni nango ezalaka dans ba nions tout président ozali na ba prière te bato monika prière mo ekomi retraite ti les premiers bobanga ni nelekana na décembre. Bon en fait personne a koyi ko ignorer que na fin de l'année ezana ba makambo belé et puis na sepela na langage moto lobaka kolala kolamuka eza habitude te. Tolala katolamuka keza grâce à Nzambe. Tantôt au courant ya année tozalaka amerdé na musala et puis na ba délire na biso nde to salaka.
mais na fin de l'année au moins mutu nyonso asala réévaluation na ye yango mona une façon ya mutu ko ya pepa nzambe à part ko ba nzambe merci parce que na fin de l'année za kaka pona te ke to kende na banga ndoki olianga to boza une façon ya ba nzambe merci donc toza ka reconnaître pa nzambe to ça la reconnaissance wana chaque jour soit peu souffle de vie mais na fin de l'année au moins yeba ke to kufeli bato belé na chemin faisant. Mais tant comme la fin de l'année, il faut pousser encore davantage au lobby merci. Pendant que le lobby merci, au salipe dédicace à année nouvelle sur la condition. Et c'est que Nzambe soko ko tsanga na année asika. Sers-toi de moi. Zamba ko se servir na yo kakate aux à la pasteur dans l'église. Mais ko se servir na yo d'une manière ou d'une autre. Les lola sepeli tant ngonge beti kokoko a toqué porte ya Rena Biri. Aujourd'hui Rena Biri pe asimi Bible pour na loba haute voix que na osela Nzambe. Amen. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Président Junior Moyowabu. Président Junior Moyowabu, d'ailleurs, il y a le président Nabiso, il a appelé Moko, il a le confrère Nanga. Oui. Toko Tana nous moquait dans le solo à Fabregas Maestro. À quel œil se produire en France. Visa au Enyokoli ou Ranson, visa au Enyokoli ou Azekwa, visa au Enyokoli Ferregola, visa au Enyokoli Kofi Olomide, kasi Fabregas a eu visa dans l'opété nyonso. Pe a quitté mikida poto na ba musicien to lo belo konini o Fabregas a sali wana méthode ni Fabregas a zeli ba visa est-ce que Fabregas a commis grand que les kabato nyonso to ba pimeli ba visa na ce qui sarato là parce que na sepela na langage moko BCBG là je salue tous les missions BCBG chacun a son tour chez le coiffeur voilà vous comprenez donc maintenant mutu soyez pas quoi faire na 10h mutu soyez na 12h peut-être ce wera yaki na ambassade pour na senga visa ina Schengen wana aya na 10h Fabregas aya na 12h vous comprenez ba onyo so ba yaki mo avant Fabregas aya na sima mais na sima ana ngolo epesameli vous comprenez ezaka a trouvé grâce parce que yo ebi po ya Weranson ebi po ya Kofolomide Fabregas n'est pas plus meilleur que ba tata na e ko faire za papa kulutune na musique Wera za papa na musique mais ngoluka ande pesameli akamusi batunyos ya omuninga la loba l'impossible n'est pas Dieu donc Nzamba za ndenge na e pour enseigner bato donc Nzamba enseigner biso même na nzela ba musicien Nzamba enseigner biso donc c'est ça. Merci beaucoup président mais kasi dès qu'on a vu ça kendaki pe poto akomi malamu na ba musicien na ye mais na kokoma na bango ya na ndambo ba musicien ba kimaki après concert abeti concert malgré il y a eu des difficultés quand même abetaki et après ba musicien sous ba kimi na éviter okolo ba nini pona ba musicien wana pe pona Fabregas ye mutatikali na moi coup. Là, franchement, Maestro Fabregas, je crois que dans ta caméra bien. Moi, personnellement, j'ai compati avec toi. Parce que ce n'est pas facile. La Katio Malobate, on continue, mais à regretter, lobby, presque la biso sur 100%, 98%, bah c'est pénible, bah monsieur, bah kimi, bah wololi. Moi, personnellement, Maestro, personnellement, on a compati na yo. Parce que, kokende poto, et ça facilité. Je crois que au moins même bande qu'on a vu sur presse pour que poto il faut bando beta ba tourna ba musicien kena musicien Angola visé Koti à Afrique du Sud visé Koti à Dubaï visé Koti à Koto Turquie visé Koti pour que aya lukaka moyen à na poto mais ce que tu as fait à ton âge moi personnellement na yo ngana mukolo na âge mais talaka na âge na yo ozu responsabilité wana ya ozwa milimo bana batu omemi bango mais tellement que l'ingratitude de vanda repas ya mutu ingratitude de ça nini et se manifester eza en fin du monde eza fin du monde ozo comprendre et lo moko o ngana sepelaka et pas ya Fally Ipupa alingaka asala na ba musicien na ebazala ba artiste et non ba vedette ozo comprendre bazala ba artiste avantage père au monde elo mso ezaka moi avantage wana yo le capé na moi ina ba musicien et ça ra moi bien moi muto aleki na moi ina azue éthique na déontologie musicale batu bazana ina kuna non était alina to omona mutu mo boye omona mutu lokwa chaque kito combien de ba festival chaque kito akenda mutu lokwa ba Jean Goubal to ba Jean Goubal kala biso to ba Jean Goubal kala akenda ba festival qui pouvait mutu lokwa Jupiter akenda ba poto combien de fois akimate ako ki mape mindela kimia nyamuki atikali kunati
ozomona ce moto aza vedette différence ezalaka na kozala artiste na kozala vedette. Moi je fais le théâtre cinéma et pas à rock bokabela bodo. J'ai toujours cet esprit là de mon père être trop artiste que kozala trop vedette. Boti ko fabriquer ba vedette, bo fabriquer des ba artistes. C'est ça. Aye bakabi, moi je suis artiste. David Beckham yala bokenda na zongit. Il pouvait aussi dire que na un orchestre na anatika na nous pona luka makambu. Si matin on a oya na sel makambu sous. Mais David Beckham a kia zongi, félicitations David Beckham. Ozo comprendre. Ba musicien bokimi poto eza na fin du monde te. Mais boye bake lisumu ekenda na lola te suka kaka na se. Oya bomi na mbeli akufa pe na mbeli. Donc yeba ke na carrière na yo jour oloba yo po koma mokonzi o diriger likama na ekomela yo. Donc c'est un peu ça. Fabregas nga na continuer sous ko fortifier za fin du monte. To banda mo na moto na tembe a héritier watanabe héritier ba okena ba musicien héritier okima héritier tena compte na ngote. Ça c'est dit même ici. Nenga okena ba dego minito ana ba kokima bandani ba kokima boyeboy. Héritier ndo tenir compte na ngote. Comme Azaïna Makila leadership, il est artiste, il avait osé. Héritier kena bango poto. Bazongi. Héritier tena compte que bon, le quoi na kena ba poto ba kimité natika. Héritier kena ba musicien ba Côte d'Ivoire, voyagana ba musicien na. Fali pour pas idem. Fali pour ba musicien ba kimité. Vous croyez que ne ba musicien ba kimaki wana ba kabuya ba tika la kuna. Fali oyebise que ko voyager suna ba musicien te tika tika. C'est son travail. Oui, la musicien ba kimai, jibe ba pipi ba kimai. Mais ba continuer encore ko voyager na ba musicien. Aluta continue. Continuer maestro Fabregas oza leader obotama leader okufa leader. Journaliste oya kolobake, il est d'accord parce que ba musicien ba kimi, il connaît pas bien faire son travail. Donc il est fanatique ya musicien songolo pakala. Nga en tant que professionnel de médias, je ne peux pas dire ça. Nga tikalo za journaliste ya mutute. Je me retrouve pas Ibrator. Je me retrouve pas Binafilé. Je me retrouve pas Fabregas. Donc, Bakroni Batou, Bakroni musicien, Bakroni Foito Yembaki. Au monde tata mobimbabi que biso taba journaliste à TV, mazana dépendance. Ça ne se fait pas. Aux ana dépendance peut-être sont chargés à communication. Tu attaché de ta dépendance parce que aux ana artistes yozo manager. Mais yozanuka abo yo comme une dépendance chroni mutu. Donc ça ne se fait pas biso en tant que professionnel de médias, tous en a besoin de faire valoir tout tes chronique na biso à travers musique na biso. Vous comprenez? Encore une fois de plus na pesi au courage. Courage Fabregas maestro, en tout cas on a déjà na komela ki na WhatsApp to soutenir yo kaka. Villanova c'est toi. Oui. Fabregas maestro c'est toi. Donc ata bango ba kei, c'est-à-dire Villanova ekufate parce que Fabregas azana na kimité. Kaka na kati ya histoire à Fabregas, to ekomona bina filé. Atie makolo na France. To ebeka baki abeki obeta tour. Et après commis showcase même jour na Fabregas. Na ebité impression na to benga ngo concurrence to tembe ni nango salami wana. Bon, moi je pense que Kokela Bina filé na poto, ce n'est pas un problème. C'est un artiste Oazoluka à forger nae par rapport à parcours nae. Mais ezala maloba moko jibe mpiana loba na se référer à ming na jibe parce que jibe za kamakambo ya osala après 10 ans après 20 ans jibe déjà salé en déjà avant jibe lobara chemin de faire l'homme doit se battre batu ba yo surtout kelango jibe lobara qui a bi chef d'œuvre il faut faire la musique passe pour le présent éthique à la perpétuité les lobat ba mo comprendre ngo chef d'œuvre et jibe alobe lokomoko nous respectons les gars qui ont vécu peu importe nos égos. Mais bien filé par rapport à l'histoire. Le roi Jibé Kakalelaka, histoire échangea kate papa wemba. Histoire ezo bisabiso ke bien filé za mwana ya Fabregas. Moi je pense que na logique ya mokili. Logique ezolo banabiso ke Fabregas en tant que père, ata sa bien filé mabe, yete mtoyo banda bien filé pardon. Et ezalaka mwana il faut banda. Tout mona we rançon na héritier watanabet.
tout le monde a eu rançon héritier. On a vu des vidéos, héritier a voyagé dans l'aéroport, tout le monde Olivier na Karine a dit Olivier micro boy. Oh, il y a ça la voix coco. Il y a Olivier, il y a quand même sa voix coco. Vous comprenez? Karine a bandé yembandé a yembanzimbo a eu rançon. Oh, voix coco ils en ont pas cité na ko longolango. Coco le la communauté. Vous comprenez? Communauté. Vous comprenez? Donc pour Nzambe Coco nanu. Coco ezalaki Coco. Vous comprenez? Nzambe ka pour éradiquer to asa nini a réconcilier wera na héritier watana basa nini liwa et na famille. Vous comprenez? Héritier taliba souvenir et mati wata taliba souvenir ka ya malamu. Nga héritier na vanda na ndako wa rançon. Nga héritier mampata na zoanga le roi Mohamed ya liboso. Donc naza redevable na bango. Héritier a fait quoi? Il est parti. Nous on a vu na ebembe ya moko ya maison mère. Zaka moni na monani monibe. Oh kufa ya kauka. Je crois na fiki na pavillon. On a tout le monde qui héritier avant de quitter, il s'est démené à contacter maître ninja Scorta et ti aïe au sa fleur. Ce sont des souvenirs. Vous comprenez? Moi je pense que concurrence n'attend ezala toujours loyal, ezala loyal. C'est cet esprit on dirait jibaza kan esprit wana. Concurrence ezala loyal. Concurrence bandoza alisute que lorsque ça barde chez les voisins, yo bando ça la fête. Vous comprenez? Bien filé c'est un jeune frère oyo a ça la carrière naïe. Vous comprenez? Moi j'avais suivi l'émission par confrère Nabiso et pas Noli. Alors oui que dans monde la biso ya musique ezalaka so mabe comme le muninga il faut qu'on seka. Et moi personnellement je n'ai pas vu baseka. Je n'ai jamais vu ça. Na mona na miyango te filé place wana moi rectification. Et puis le sousou na condamné ka na émission Noli Nathalie Patrick Beckham. Noli azo manipuler azo biseka bi sengela bina fi ava bina fi la ke poto. Sengela est pas fabriqué so a poto touro a memae. Sengela ibrato so ibrato fabriqué za poto touro a mema ibrato. Ye pas lobi mae sofa. So ye poto kanisa bana mai na biso. C'est inadmissible. Biso ba journaliste, le rôle d'un journaliste ezali ya ko susciter conflit, na ko enterrer conflit. C'est ça le rôle d'un journaliste. Donc ce na yambio, il faut na zona menu na gauche, na menu na droite, ezala kama bête, c'est ce qu'on nous a appris. Ça s'est fait au monde à Papimbo Masala Ango. Au monde a manipuler mutu na tala ke dimanche yambaki Michel Bankenda. A manipuler, a keti ko luka papa ya Michel a salé surprise à na plateau. Pour Michel Alobaka na papa na pesi Michel dans 10 jours à présenter fiancé. Et frère Michel Bakenda jusque la fiancée zate papa 10 jours à moukier. Vous comprenez? C'est ça le rôle d'un journaliste. Si vous allez sur YouTube, mais papi mboba beti ataba 100 000 vues dans 2 jours. C'est ça. Mission kitoko. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit na jeune frère nanga bina filé yomo yebi ke eza d'écologie na yo. Donc, lorsque la personne est devenue leader, il faut avoir des conseillers. Des conseillers expérimentés. Des conseillers même communicationnels. Avant le cas de l'émission, qu'est-ce que tu peux dire et qu'est-ce que tu ne peux pas dire. C'est ça. Vous comprenez? Force il y a JB le loti batu ba benga JB mukonza ba wenge parce que JB contrôle même badir na ye ato yambi JB na émission ato ke na JB bozongi na ebo o mona ka yo moso aussi ces émission c'est type comment na lukina kene boy na kotie boy mazaka aboy. C'est parce que il a des conseillers. Attends la télévision non tout le monde a été ils ont brûlé par artiste moko mususu c'est quand tout le monde a noté fallait tout le monde a concert à Bercy azo solana vérité te ba ferreté mais tout le monde a le bail que je suis Fally voilà je suis Fally mais baba tabaran oui baba tabaran donc ngano na tika na ngomo vous comprenez concert a Fally même biso appel ko to sala ka fi to tindela di cap nini wana a répondre biso félicitations zala prévu kutuke soka oya appel koto kende to ça est là kay moko chaleureux mais Covid yaki moyen azwa kay wana zalaité tout le monde on a fait tout le musicien na mona ba ibrato ba na tout ba sali ke soutien Fally poupa muta seka zate vous comprenez
Donc, il faut tout changer notre façon de voir les choses. La quinoiserie et les cas vraiment dans ma compte ça là. Il faut voir toujours de loin. Parce que la carrière il y a un filet autant que ça va musicien. Autant que ça va musicien. Parce que il y a des choses dans la chance il y a que ça va marcher, il y a aucun de bêta na boy, aucun bêta na boy, aucun bêta na boy. Il y a que autant que ça va musicien. Et ça na bisika au te ba musicien ba za paniquer le rôle à Occident. Les musiciens congolais bazaka na complexe ya infériorité ya Occident poto. Bako sayote. On a même des journalistes na ke poto na ozonga. Les questions le baki ça 2 semaines. Et l'équipe déjà. 2 semaines il quitte. Na kuta na ba journaliste belé ba sanga au presse national les questions na bisi atika ba biloko na alo ba ça 2 semaines vanda kuna chaîne de jekota mbonga yo zo bisa vanda kuna ndeni. Aluka kuta somba confiance ba mona kakenda ki azwa zongi. O président na kinyo mutabosa ni ke YouTube na ekota la mbongo. Vous comprenez? Pour la poto c'est le temps. C'est le temps. On yamba bango yamba on a kinité. Vous comprenez? Bibi Kapinga mutuloko wa Bibi Kapinga ma mission TV. Est-ce que Bibi Kapinga za muto alobake ndena ke poto na kotika la kuna? Parce que ma mission est en actualité, est en audience, il y a chaque jour, bah les quota sur le plan culturel, politique, tous les autres côtés état là. Vous comprenez? Moutoulo a fait ça, tu moutoulo a Franck Stemay. Le bas peut-être moutoulo baki bon, ça va na ça va séjour pour na ota pour na zonga, mais kolobama ki atikali abwa kingunda. C'est chaud. Isaac Maïpa za na poto. À côté. Isaac Maïpa za na poto. Na oka papimbo à lobaki en dimanche. OK. Mais batu ba lobela ngote. Na ba te différence ni za la TV na YouTube. Avant 2022 et tout kaba journaliste na 2022 peut-être on kota liste ba journaliste c'est belé à poto. Pour ba msuna yoka ba okana ba kuma ba boketu na poto ba boketu ba musicien. Et ba politicien te ba kuma ka ba boketu ba musicien. Tous les musiciens bazala se ba lui asele analyse akangisi ba journaliste ba okana wa biso ba nyatika a poto okangisa bango. Olanda bango kangisi bango Interpol les alaga po batumi ba te Interpol les alaga ko funda pe mutu. Batu ba éviter. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup président. Car la carte poto chité na lisolo ya Fabregas Maestro. Tu es comme on a bien affilé. Oui. Et pas ninga qui met na deuxième étage, deuxième niveau. Na moi ba na poto la mine. Ba mi CP ya Fabregas Makimaki. Bon en fait bien affilé de sa nature père Alakana moi et loko moko ya ki humoriste hein? Moi je pense que il avait fait ça seulement pour s'amuser mais pour s'amuser wana ça donne l'impression rotolaka muninga parce que ndaku ya voisin zo tumbama yo le ya na mayo boma moto yo zui essence au police moto question mo batuni pour la Fabregas ba ici bien affilé pour anini yo cheka date mo na papa na omonte ke batu msuwe ngaba ki otala Fabregas ba oluka batala yo bongo etalinga na nini yo sa musique na ngape no bon moi arrogance wana ya koloba ke etalien na nini yo sa musique na ye po sa musique na ye kala bande ko bondela za o apesa ke na bakombo akumisa ki mais lelo eze sous bongo te donc s'il faut manquer respect bon avenir et bombela bisoka ba surprise eze belé. Moi je pense que conflit à Ouera na JB et ça la conflit monté na musique etika la kozala le roi bongo. Et puis deuxième conflit ali a fali na faire rigola. À part tout le conflit à Taboula et pour conflit li bosso na Congo banda histoire musique et banda conflit le ki a Ouera na JB zate événement le ki a Ouera na JB na fiki na Congo na musique etika la osala maté et ça la ma rappel lisusu te. Parce que Ouera na JB eza sote Taboulay na Lombo Makiadi eza na nini mokota na Congo to espace morote ba beta o le stade de Martyr mais Ouera na JB ba oza na stade de Martyr wana ba oza na ba événement Ouera na JB nyonso na Martyr wala nga na mona na ota misubo na ta Martyr ango 82 000 places na ota la boy. Je crois que musicien morote to lobi lelo otie lelo bondi melanga. Ce maître Gims a yobeta na Congo biso mo ba congolais a kotondi sa stade de Martyr te. Wana bondi melanga maître Gims soit yobeta na Congo na stade de Martyr a otondi sa yango te.
là je vous dis vrai. Donc bawera JB baza bato oyo bakoba baza école na musique na biso école. Certes que nous respectons roi ya rumba oyo ezali lombo makiabi tabule kale jeff wendo kolosoy, mais par rapport aux événements na bango ekanga vraiment musique. Donc bazwa ya bazwi musique batiango na esika batika bar likolo, et puis bar wana nde batika likolo allez demo géa bima ya bokecho esila pe aller à neutraliser pe musique ango, parce que to ndima peke pour te bande ko jouer ma case pour biso oyo tozalaki musicien okenda sali 8 mois na poto to mona kaete ton musicien ya batu ba komi sensibiliser ba fan club lelo ba fan club ezalate le ba fan club ezali souté to créer ba groupe salami to ko zo ba polo mais lelo salama ali souté ato forso sala ngo mais au mona yo moko batu ba otala wana nyangwa yeo wana nyangwa ye le bas soit aux alaka ndi bakenda yamba fati ndi ba comprendre que le président régale le pays aujourd'hui. Mais à part ça na musique biso baluba tolobaka ti jengo oko lobani na bina filé oyo batu nyos tu ba olanda biso ba comprendre kalinga faire face contre son père. Bon en fait bina filé aza mutu de moi to panga na to solara bien ngana olobaka ke bon soki ezali pona osala concurrence moko moi musique lelo comment il faut simba mutu moko boye ana makambo po eko actualité entre bino mibale, parce que mutu wana ezalaki bina filomoni ezalaki na ba simba na ina Ibrator, c'est comme si ezui vraiment en plaire makasté, parce que Ibrator azape na sens wana te ya luka koleka na ba émission ko répondre ko ça so ndeni Ibrator azane vraiment na sens wana te. Non masimba ki Ibrator parce que Ibrator na Fabregas bayo kanate. Est-ce que lelo yo luka makamu na ndenga mabe na nenga négativité pas Fabregas, et pourtant na débit na déjà Fabregas a foulaki. Bon, il continue à dire Kaza élève du maître hein. Te aboya waningango sustain. Et comment ni? Oui vite. Bon ngala ebeka élève du maître pour na mona na ba affiche na longolité. Na longolité ba affiche ya kala wana il faut tout ça moi exercice wana ba affiche ya kala to bando lukato baré ba mais na ba affiche ya kala to mona ka ele na album na liboso o abimisa ke élève du maître bina conseil ka nga na opesa papa za papa taza aveugle nde na lopoto malomba ba papa taza borne. Mais azakaka papa soit bobebani bogarder ba distance, mais il faut pas trop multiplier des paroles parce que les gens babando traiter au cas mabé babando traiter au mabé au mona banda Fabregas comme na poto makamnyo so ya Fabregas et ezalaka bina filé tandis que Fabregas kuna ba otika le reprocher te que Fabregas a sali a lobby boy pona bina filé sali boy ozo comprendre parce que na temps oyo tout le monde a na posa que musique ezonga na poto. Tout le monde a na posa. Si quand musicien moko za koze akendo beta ba luka ke ba porte wana efungwama. J'ai vu même le ministre de la communication Patrick Mouya na conseil des ministres ba marteler sur ya ministre de la culture et art. Ils ont martelé sur ça. Balobi que gouvernement il faut ça prendre en charge à kota likamwana. C'est ce que ngana loba est toujours. Na lobi problème ba musicien na poto za problème moko ba ok na ordre dispersé. Ok za problème ya ordre dispersé te. Na makambo etalaka l'état ou etalaka bakonzi, nous avons des règles officielles na officieuses. Bon ok ndé officieusement boke bo panzani. Mais il faut boke ndé officiellement bo sengi audience. Bo bandi et pas ministre de la culture et art. Boke pas premier ministre et puis beaucoup na président de la République. Ah si ça non likambo. Vous comprenez? Les occidentaux baza coopérative. Problème na bango ezaka ya mbongo mindele wana ozomona. Jouer ezalaka que le président Fatia lobika que bon ça va. Vous les blancs, pays boy place ba misère na biso ba betaka. Pays boy. Bon, na ba accord autozana bino to ba bino 5,5 bo 6 la biso ce phénomène combattant. Et comme aka so meki ba refoulé. O meki ba refoulé, tu mon histoire. Yo ka isi boye 20, ba kangi bino 20. Boketo se retrouver vraiment ya Kinshasa, yo mo yebi ke awa na aéroport njili ba ozelangai. On comprend que le sel batu bako aussi lisango ezakaka bango moko. Et c'est nga état na état ba solola. Et ça pour ma individualité. État na état ba solola.
parce que Mundela tie sale na ye tant azomona ke bozo tweeter si que notre yo sala mobulu to yo sala boy Mundela protéger sale mythique na ye vous comprenez tant Mundela otuna pourquoi vous allez faire ça oh parce que la politique de chez nous ça ne marche pas. Peuple kuna zo souffrir, peuple kuna ba pesi ba argument na bango. C'est pourquoi nous en tant que ba ressortissants mbokana tolobi que notre musique est obétate à en Occident. Mundela moni quand même que ba a raison. Parce que Mundela moko a vendu ça social pour la population. C'est ça. Je crois que tout se comprendre. Tout se comprendre bien. Merci beaucoup. Ba question mi balo et même biso pour la réflexion to linga andi ba analyse ya boy. Tozaka na kati ya musique ya mboto kota na ngambu ya bana na yo ba journaliste. Président Junior naibi ke yoza de baloba intelo. Expliquer bato ba otala biso. Je ne suis pas au courant na lingale na kisano. Je ne suis pas au courant. Nazala qui informé à d'autres termes. Okay. Donc bayebi saki ngate nazwaki na ndingi sate po lingala ngonga naza muluba solo bien msuna tiluba na ko expliquer bien po lingala ngo il faut au terme wana mais na français tiluba permettre batu msute ba lo baki vous comprenez ba na lingala à d'autres termes parce que français eza bastu et langue nationale kasi na lo bango ko banga noter ya on a lobby na français je ne suis pas au courant à d'autres termes et lo baki je n'étais pas informé. C'est ça. Je n'étais pas informé. Par exemple, exemple, Ken Piana ou sa mariage civil lelo. Moi personnellement, je suis informé que ce matin. Mais Sarah Tola n'était pas informée. Parce que si elle était informée, elle va sous caméraman qui est couvert. Vous comprenez? Sarah Olobaki, je n'étais pas au courant. Vous comprenez ma cambonde des alaka. Donc muto ezaka ke kozanga kozwa info. Ya likambumo ezo salama. Yango wana. Merci beaucoup to koti pe na kati actualité musique et surtout que toke na ba fin d'année. Fali Poupa bayamba qui est pas Frank Stemai, basali émission batuni featuring ya yena héritier Watanabe. Alobi je ne suis pas au courant. Et après tout mon réaction ya héritier abengango manque à respect. Il a respecté Fali mais Fali soit zo respecté et aux alamabe. Est-ce que je ne suis pas au courant et comme il manque de respect? Tout à fait. Je ne suis pas au courant et comme un manquement de respect, soyez déjà bon pour parler. Parce que moi j'avais suivi Nalanda Fifi Siwa. Fifi Siwa alobaki na badiri ya Fifi Siwa. C'est comme si ndeti ye na émission Fifa loba mingo makamingi ezala ngande mutu na dévoila kayango parce que nazaka déjà na avantage ya info. OK. Vous comprenez? Si vous avez une émission, je vous informe que les gens ont se préparer entre héritier Watanabe et Fali Poupa. Joue en Yambaka héritier na plateau. Héritier à l'équipe. Oui. Donc, vous comprenez? Donc héritier soit le baiser manque à respect. Nous avons ce qu'on appelle la réciprocité. C'est-à-dire ceux qui ont respecté en tant que grand frère, ils peuvent respecter en tant que petit frère. Voilà. Ceux déjà qui basent pour parler. Fallait le babolo, je ne suis pas au courant, c'est qu'il a manqué peine de qu'on ait respect. Là, héritier a raison. Ok. Mais est-ce que wana aussi a un ngambu ya héritier? Est-ce que so yoka na ngambu ya Fali? Ba journaliste a Fali. Toi moko Fali koloba sur featuring na bango. Bon, je vais te dire une chose que l'expérience nous a rendu sage. Toyebi héritier a makila ya Wenge. Fali a makila ya Latino. Wenge zalaka so likam na bango esala ba dévoilara déjà mais makila o fali azana ngo fali akoza likambu boye personnage na late ya Mobutu na lobate. Est-ce que ba ke na dévoiler le lobi que fali azalaka piaja ya papa chéri Jibé Piano? Mais oui. Vous comprenez? Parce que ce tali historique au tali bomoto ya fali nyoso c'est Jibé. Vous comprenez? Jibé aloba Jibé aloba obi mukulumpa waba kulumpa. Donc mukolo yaba mikolo. Jibé aloba na oloba te. Vous comprenez? Na oloba te. Jibé aloba le chien à boire la caravane passe. Fallait betango kakipa kakokolo. Donc so tali o mona ke fali azalaka piaja ya Jibé. Et yé moko na ba interview na ye antérieur ce bozongi
aloba banda aloba toujours avec so na otambo na mutuka so batuni anda aloba yoka mingi banzembu ya jibe mpiana. Donc c'est son idéal pour ne pas dire que idole les amuto bagumba melaka. Mais c'est son idéal. Vous comprenez? Il y a un solo président. Est-ce que histoire ya featuring o yebinenge bandaka? Bon, na F victime, moi je pense que bazala moi discipline moko moni même so yoki ba dire ya manike azalaki kuna. Azalaki kuna. Mais na F victime ba reconnaître te que ba engagea manike moko boy po alobela bango. Ba reconnaître yango te. Parce que bakambu mingi sala maka bato tout bazala mingi bazala entouré F victime bazalaka officieusement. Problème sous ces akango wana. Ngana yo oyebi ke bina fila sala appel toke ko zoyer na aéroport tango yaka premier voyage na etanga longwe. Toye to vandi toke pane na lemba to vandi pa na boba 1 heure. Bina file se dit que non na na posa ya équipe moko ya communication. Moi j'étais les premières personnes ya olobake. Moi personnellement le roi na casquette au kamba journaliste, je ne serai pas partant. Mais ce qui est na kati a on a tia poa na sens que comité wana sala je veux le faire. Mais ngai na za partant na zala ya mutu. Na zwa pe ba offre wana pe ba musicien belé. Ah te na lingo za charger communication na lingo za la boy. Na ba ki na ko sala ngote. Nga na ko za charger communication ya pasteur. Nga na ko za charger communication ya politicien et non ya ba musicien na biso parce que to yebi monde la musique ndezalaka. Quand tu manges avec lui la filet tu deviens ennemi à Fabregas. Tu deviens ennemi à Ibrator. Quand tu manges avec Ibrator idem. Donc pour que ne pas écomelanga babiloko wana, je m'aimerais être en bon terme avec tous. Na prière mikolo ba verset. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Le roi na lukara kimia na Diego Milito, na lukara kimia na Wata, na lukara kimia na Olivier, na lukara kimia na Fabregas, donc na ozalaka taché de presse ya musicien songolo pakala te. Tozaka na histoire ya featuring. Oui. À histoire ya featuring, je crois que na respect makas ya concert na Fifi Siwa. Parce que abeta tolo na plateau alobi que devant héritier. Alobi que Fali aza grand frère ya nanga kat on se parle bien. Fali m'a parlé de ça. Donc déjà le col s'assumaka que ayebi fili histoire wana ndenge Fifi Siwa lobela ngona plateau lobai déjà que c'est comme si ba lobaki ngo de ana Fali avait affirmé. Vous comprenez? Parce que le rôle ya journaliste ezala tobengaka reçu. Dans les récits, on voit récolter, traiter et diffuser. Donc, tant que Fifi Waena Makamboena, on a plateau, on est en train d'estimer que à récolter qui a traité et puis à diffuser. Récolter comment? C'est qu'à Solena Fali, à Solina héritier na plateau, héritier qui était calme. Dans ce théâtre, l'expression vaut mieux que les paroles. Ceux qui ont le kouta, héritier n'a réagi, mais le kouta, ça m'a monté. Bon, nangana yo pe to ebi Fali Poupa. Ngana to ebi pe Fali Poupa lenga c'est. Mutaba surprise. Mais est-ce que yo ebi Fali ko le kangaiti. Yo za kola. Ngana okamande. Yo ebi Fali ko le kanga. Yo ebi Fali ko le kangai. Yo le kiranga parce que entre frères et amis. Fifi soit confirmé. Réaction héritier et faire croire na batu c'est vrai. Oui. Il y a featuring ça parce que les héritiers déjà héritier Farabo ya. Oui. Alors, peut-être aux au courant, tu as avec l'histoire à featuring. Histoire à featuring et où tu as une émission, il fallait pas Ikadeon. Oui. Ikaebissier, est-ce que quoi arriver là qu'on peut un jour au Vanda au boulot petit nayo, au sana bango featuring. Fallait à lobby. Pourquoi pas? Net mikolo no boulot na ça va petit na wana net fait nani. Fabregas maestro neti gaz mawete asuki wana toko sana bango ba featuring et ça la bien ya ebisi alobi pourquoi pas un jour peut toko mona bosali featuring na héritier Watanabe ah oui héritier c'est un frère aza frère nanga les a peu problème te bon bango tout ba petit nanga na ko sana bango featuring isola featuring e banda ba eko yamba héritier na Congo off voice na Instagram na petit na mamani te ya boya ku petit te wana de moi ko yoka nezalaki ba yambie batunye lisolo featuring héritier pas aki d'accord abimisanga micro ils a fallu pour pas biso tout ozala et tout ah bon fallait na pesa chance na vie ils a promis peut-être ko ça featuring David Monceau
qui confirma le featuring na message na ye ba poster en Instagram pour na kolobake yé mon quoi produire featuring qui s'annonce voilà et c'est par là les solo ya featuring et kota na minoko ya ba fanatique mais on n'a jamais eu la confirmation du côté Fally Ipupa nengo utolo ba kota fifisiwa héritier a tikala calme donc après si biso image que c'est vrai lisola featuring ezoya mais ngala oye biso na ngambu ya Fally banda na banda osola lisola featuring babi ti Sarah ti Nati Fally osala ka featuring héritier je crois na sala ba émission mais moni ba période wana moi guerre ezalaki na kota héritier ba toi monaka ke Sarah lo nazo ça donga bi featuring ezate je connais bien Fally quand tu déconnes à lâcher au bossanae à aussi la featuring té parce que hier aza mutu mo alingaka yo ebi kenga na ete bigara moi mapeka amla mobutu alinga moi lolendo ke ba tu vas sentir que manquant la respect trop et puis aloba ngo soko manquant na télévision osenga pardon api la télévision je ne pense pas que fallait alinga ça biso surprise mon héritier Watanabe ya featuring donc toyoka ififisi wa toyoka réaction héritier mais tant que je ne suis pas au courant ngana otobi que fallait azape maele et le robot kana ina mutu oh peut-être mutakoza na ba preuve nango comment koyo lo bana bisomba mo que tu n'étais pas au courant. Merci beaucoup Sarah Tola na retenir elo moko lobi ya maloba Fally aloba so manka respect na TV oyo senga na TV Fally Ipupa Mobutu héritier moto na tembe voilà Mobutu na moto na tembe basangana. Ça va donner quoi? Du poison et le bas avec Mukuna. C'est ça. Vous comprenez? Mais, dans le 21e siècle, tout est possible. Ah mais oui, là aussi c'est Vous comprenez? Dans le 21e siècle, dans le monde de business, Falinda Zana a aussi la musique et la business. Héritier et la business. Quand si un producteur se présente, il fallait signer $1 million. Abimisi 1 million pour Fally ça la featuring héritier Fally va le faire. On est à makambu ya lobaki parce que producteur ndé azate. David Monso aussi à lobaki mais azwango à cœur té. Vous comprenez? Azwango à cœur té parce que ceux qui producteur a y a tuni Fally pour que ça la featuring na hérité ça demande combien na paquet na ngai. Mais c'est vrai qu'il fallait répondre on n'était pas au courant parce que nous t'a contacté Azate pour la featuring. Héritier fallait lobby il n'est pas au courant mais héritier koto tango lobby wala za ko manquer respect na respectake en quelque sorte moi fumo ko ezana. Nous en tant que des journalistes il faut to kota o to kotibo to yeba est-ce que babanda déjà ko solo là sur ça c'est babanda inde ko solo on a lobby so que babanda ko solo là wana na condamné di cap à Salmabe voilà. Mais ceux qui n'a hérité ba soana bango pour na makambo wana tezaka asoki soki kaka ezaka asoki soki ke ba solo na bango te fallait avoir raison voilà. Mais ceux qui ba solo là eza ndenge hérité à lobby wana eza manquement à respect pas te tout ça ka 12 te tout ça ka 12 te ba msu ba la 12 te 12 eza maison mère ba on DCBG ba lo ba banado kasi ba na elongo na ba msu pe ba tricage donc yango na landa ministère moko babinga na ebi 12 te journaliste kene bo babinga na ebi 12 te parce que moi je ne suis pas de Wenge voilà. 12 ke na ngona maison mère kuna moi je ne suis pas de Wenge vous comprenez Ah, merci beaucoup, Président Junior. Tu as cité la mamba musicien. Miette de son, na héritier Watanabe. Kaka sur, même émission. Héritier Lobina Miel, pose à la belle voix, ba okoyembara bien. Il faut musique et ne bêta na baba. En tant que journaliste, na habité langage, on trouve en dernier. Bon, langage, on a ndenge ya kiamitié, tant msoueza mabe. Mais na ndenge ya nini na musique baza na eloko babenga ape matériel didactique biso to ba pédagogue matériel didactique ya ba musicien za tango akoti studio il faut ebima eyokana tango ezoyokana te c'est que tu n'es pas dans l'actualité koyokana ya ba musicien za so yokani ekota ba bar sans que muto aloba ke pesa biso mbongo to beta na bar na biso non mais on parler na voix on parler na voix ceux qui vraiment dans la belle voix embara bien il faut que la musique no yokana est-ce que batuto musique na bango yokala ba la belle voix ba voix ça dépend
à une personne à une autre. Et ça, na batu misusu pour na bango, bamona voix ya wera kitoko. Et ça, batu misusu pour na bango, bamona ape voix ya nani ya Redi Amisi kitoko. Mais mutu misusu oyebiso anga pour na nga voix ya héritier leki ba voix nyos. Misusu ba pour na nga voix ya fallait leki ba voix nyos. Ndeti nga personnellement je me sens laissé mutu oyimba na ba mineur. OK. Vous comprenez, ce mutu oyimba na ba mineur, ba mawana tellement que omoni biso oyo mutu mo apekisa nga obi mo wabo nalande biso Jocelyne Moussa opekisa nga obi ne fo nalande miso ne pas Sarah ne mo exposer ba mba vino ko beta zuma mba vino la TVT yo boyi mais place wana ina marteler ka mukie ozongi so na vina teza vina ngate eza vina nga mais le passé na ngata na okola vous comprenez biso bato to koli na moi to kuta na moi ba temps fort na vie tant to okola bo moi na biso vous comprenez na le bana sens que omoni ezalaki papa ba divorcé okuta ina mbanda mama babali mwasi mususu mais mwasi wana considéré quoi mbanda na ye alatisio siko totika na moi mawa moko boye moko kozaka cohésion ya papa la mama la ndaku ba botayo siko moi ba mineur wana esa lokwa e masaka biso vous comprenez yanga moninga musique nyonso na tala d'abord texte. Après texte, quand on parle des instruments, na ba notes na lingaba mineur. Vous comprenez na lingaba mineur. Yango zo monake so lobi makambu ya miel de son à ce qui concerne koyemba aza envoie bien yemba bien. Mais ce toke peut-être ndé chance wana ya succès zate. Na pesi mutu lokola musicien lokola les coqs chantent. Na ebiso aza un très bon chanteur na nenga mukete. Vous comprenez? Na ebisu aza un très bon chanteur na nenga mukete. Aleki belo bazaza na succès ba oganga o aleki bango. Vous comprenez? Mais koza na succès na koyeba koyemba eza biloko mibale. Voilà. Eza biloko mibale. Succès ba biloko musu succès eza ta ya mutu. Ta ya mutu. Succès ya batu musu eza ta na ete ma ake ko bousculer yango. Eloba wata spiritus. Spirit nde wata oloba. Mulimo ake nango na mulimo luki ba booster yango asali succès. Ya ba ko toujours nde basala kawana. Donc par rapport à sande na oloba wata na ndenga lobela evolé wana nga na ozo na contexte ya succès. Lokwa miel succès zate côté koyemba miel ayeboyemba. Merci beaucoup tokangi parenthèse ya ba musica na tokoti siko na mambo etali ba journaliste. Oui. Grâce te mabalaki to sepelaki. Beau frère na biso. Félicitations. Beau frère na biso. Beau frère na biso papa Panzu. Na ebité lelo o tozomona na réseaux sociaux tobenga ngo couple Kardashian. Tozaka na kati ya continuité ya feuilleton base. Bon, en fait toza na monde moko oyo toza na deux personnes ya bato. OK. Toza na moto aza ordinaire na moto aza extraordinaire. Sarah tola ndenga aza boye. Oza lisu une femme ordinaire to komi extraordinaire. Okay. Parce que nyonso na yo est komi contrôlé. Vous comprenez? Nyonso na yo est komi contrôlé. Soki lelo Sarah tola alobia sa likambu. Ezana bato ba vendre sika mo ke likambo Sarah simbate. Oyebi nze mobo est tout en noir. Oyebi na yemba on. Tout en noir. Tout en noir, tout en héritier. Pas héritier, baemba nani. Vérifier, oyeba tout en noir. Eza parmi ba meilleures chansons n'en pas héritier. OK. Vous comprenez? Et place na lobaka na obaka na musique na biso to na ba richesse ebele. Pourquoi na loyibo? Parce que na moika ba minere ya na kati. Ba j'aime mon mari yango wana na confonda ki j'aime mon mari. Vous comprenez? Minere za wana. J'aime mon mari ba imana papa Diego. Ah, oyoki ba minere za wana. Yango na yo yebiso lo moko na émission kaka oyambanga makambu ya ndeku na beau frère na iso Panzu. Grâce Temo passeport rouge aza une femme extraordinaire. Zwa ndeni moko naba Kardashian kuna.
Tchekamba mon couple Kardashian. Zoye ndenge moko na ba Nicki Minaj. Na lobby na. Zoye ndenge moko na ba Céline Dion. Kasi na bengi maman couple Kardashian. Eloko ya makasi na koloba. Le mariage ezala makambo ebele. C'est ça. Okuta na couple msuba na expérience ya 40 ans. Na 40 ans wana so ya betelio. Peut-être au monde ya grâce na panzu et à mukie. Vous comprenez? Il y a grâce na panzu et à mukie. Yango na ina ebiso ya malamu na retenir et pas grâce à lobby. Quel que soit les hauts et les bas. Na okabwana mbal nangate. C'est ça le mariage. Dans le mariage, nous avons la forme. Dans le mariage, nous avons la forme et le contenu. Tout ce qui se fait wana, ba film wana, c'est la forme. Papa nani asali bo. C'est la forme na bango di bala. Vous comprenez? Mais na kati ndaku, bango baza on appelle le contenu ça ba secret. Ba secret musu na kati couple koza spirituel. Ouais. Vous comprenez? Bah secret monsieur que la spirituel. Vous comprenez? Ce qui est spirituel, bon matabo kita, tobe en bas j'ai la caméra. Bon zana baroka. Tozara na fait obé. Tu continues qu'à la fait obé wana. Vous comprenez? Donc des choses pareilles, gaz, zalaka neno sawana. Telemara wana. Panzu, alinga Carmel Odia. Alinga Malika, alinga Flor Makinisi, alinga Fivette, alinga Yvette, ayepa Saratola. Yebake aza mobali. Miswa mobali elemba kolula te. Mobali azali le quoi le lème o esenga bagu. Ah na ko autoriser te. Bongo kaka na entourage nango moni basi mususu te. Mibali mususu kutu na libala leki ya mwasi na ye matante kolinga ye. Oyoka na nte. Te président bon ezelo kwa encourager. Ezelo kwa encourager te. Mais nga problème na ngeza ko yebisa yango. Mobala uti na éducation na yo uti na éducation na yo. Tango balani et beaucoup mo vendre sika moko. Et makanisa bi entourage à grâce ba ebelo ba créer na ba journaliste parce que banani ba ebelo ba créer. Moi c'est mobile. Te ba journaliste pe to yebani pe ba comportement na biso. Te yebani pe ba comportement na biso. Te yebani pe ba bonjour na biso ndenge pe samela kashu. Bébé boni ndenge nini boy ndenge nini boy. Obominga to yebani malili. Bonjour la. Bonjour na biso ba bonsoir eso ndenge pe sa mashu. Bébé ndenge nini. Tam suyo tango pesa ke bébé. Bébé wana butwa les angisi pe pongia comme mona yo. Ozo comprendre? Akomo lota yo pe. Sara tola. Ya motu yeza to encourager concert na biso aboma libala te. Ya boma tenga pe na ebisake ka. Continuer à lutter continue. Aza mobile ndima ke mobile. Wana po yo moni ezobima po na ya. Mura c'est un homme alobani ke panzo lingaki. Mura c'est un homme alobani panzo lingaki. Liste zo nyoso zo. Ya ona lobi mura alobani ke panzo linga ngape parce que mura za mobile. Te mura za ne PD de a confirmer. Mais PD za moi cité azaka mobile. Oui, jusqu'à preuve du contraire, moi personnellement, non, moura et bisangate ka APD. Yango na oloba. Et à vie privée na nga mo kuta ko. Na monda wana eza na privé de tout ça eza vie cachée ya mutu. C'est ça, vie cachée. Vous comprenez? Parce que na musa na biso vie privée to boya ngo mabe po komi vedette. Biso to tinda ki ote. Sarah Papa Abino Azakuna, un homme très respecté. Tauba Kanga Kiwa, au télémisé Papa Abino. Papa Abino Téléma, à Télémi. Pour aller à Luka solution à moi, nae. Vous comprenez? Mais papa te mutatinda Kyoko ta YouTube. Papa te mutatinda Kyoko ta YouTube. Tant souye pour Koloba, histoire no pe bimaka awat. Et Sarah wana tira biso munoko mwana colonel nanio mwana nanio mais papa bangwa sundola ka banda bo mwana ka kotila biso munoko histoire ne bima yo na prison kunati. Ozo comprendre? Wana siko ezalaki ba vie cachée na yo. Mais tant au commun na public donc s'attendre na tout. Monde to ya na public, il faut un nerf solide. Bako bimiselo mama abino na tango kala. Tant soubo passer na moment moko ya difficulté, maman abino abimi. Qui pouvait croire que maman Charlotte a coqué qu'on a besoin de c'est parce qu'Azam maman ya star. Azam maman ya vedette. Vedette wana Karim Mokonzi. Bon so la bien mikolo hein.
te to sola te obeba insusi te po ba air mo banda okumisa te gaza la laika ira c'est bon ya ba ka ni regala loba sala ni msala pe na katikati donc mutu sobo sola mais tu apprécies quand même son travail te mikolo azo travailler na ete makambo elande kaka azo travailler na ete travailler na mais ba pour mes na mon histoire ni na tuno ba question na bien ah OK donc pour la grâce yo roep sa grâce kaka abo malibala te a gérer mobile na ba conseil l'équipe ba conseil vous avez de parrains les Camerounais savent comment la famille na yo grâce temo il y a ba parrain de ba sola te mais mana mais mana parrain de ba sola te so ki bo para kanga na ba message ya mobile na lesbienne te wana ezalaka nango donc président yo zo accorder te naza ko accorder na sens nini mutu ta mususu auti ko bala sika ta musu azali na omoni biso na mona biso ki vedeto répertoire ta musu ezamula yo satanda été ozo comprendre ba ex ba na kata répertoire wana ça prend aussi du temps pour mutu bandosa nya banda ko écarter so moni ex ko mena ndinga mabe ah na ba député ba na kati mais aza qui vedette aza le passé na na ba lesbienne o bazana bango récent makambo zo grâce à za lesbienne makambo zo bima président wana o ba pesi biso ka pa odia première partie deuxième partie moura leona 19h to zelango mais ekirindi ke ko eza fin du monde te ba okabona na ba on pété ya on a lobit o nyonso moura loba lelo eza fin du monde te ba okabona pété yena mbande ka bolingo ezaka phénomène o nyonso ezoleka na réseaux sociaux ça permet chaîne ya grâce temo etalama ça permet chaîne ya moura etalama ezo permettre pe Carmel Odia chaîne ne etalama bo sande cop ezande cop e salama wana soki actualité zate ba vie ekotate eza cop écréamé ko banga te eze de Panama te ba audio ya Carmel ate ya boy Carmel so kutane mona za yo na niveau moko ozo idete. Moi j'étais avec et je crois une semaine passée na Zaina bango chez les amis qu'on n'est pas Malika. J'étais là avec Malika, j'étais là avec Moura, j'étais là avec Carmel Odia. On a causé, on a rigolé. Vous comprenez? Na Zaina Zaina ba aussi ba 2 heures du temps mobimba. OK. Ngazara presque na batuni en sorti. Semaine passée, je crois semaine on peut dans en janvier non ça peut mission na ba résident na ça na jile butala tala dans Nazara zaka presque na mutu ya batuni onso. Pour te dire que awa eza YouTube eza cop. Sarato la yo sa cop. Au moins Sarato la osala arobeta direct na journée moko 3 fois cop. Cop ngo yo mo peut étaler vie na osupela mobile na oye na réseau. Bon cop puisque ezo dépendre na ndenge munda muta okotela mbongo. OK. Mutu msu na cop le fula eza ndenge mutakala ne ezala publier sala epeka comme vedette. Président. Oh, ba journaliste ba oya sika ba osala na moka yango. Ya on lo bat mutu mususu ki journaliste na eso tuna yeba na raté avant. Maintenant sex tap ne bimi et ça li kombo na a profiter exkoka wana. Vous comprenez? Biso auto tikala na ba principe. To continuer ba principe. C'est ça. Vous comprenez? Mutu mususu pona ye. So vandise kimia batu ba wandota la été. Toi tu crois une dame le quoi maniqué. So c'était tika yaka sale mission na nini. Ako bandaka introduction mais ako péter les plans kaka. Péter automatiquement. Tu au mona kaka mulima masasi kalikile ko yela a largika déjà. Vous comprenez mon bon déjà. Donc ils a cop bo sala. Tika bo bata poto balika boete ba lingeza ya solo batala biso. Et ça scénario. Mutu ba ozo comprendre. Ba metteur en scène baza o ba okomaka ba histoire. Film de sala. En tout cas, merci Président Junior. Qu'est-ce qu'on a ngambou ya Karine? Je crois que tu citais pas Karine Mokondi. Karine a l'accès à la deuxième fiancée na et tout c'est pelaki. Tu kumisaki, tu pesaki chance. Mais les loyo, tout le monde souillé pe na ngambou na et baby sous. Na fiancée. Ba voice is obligé. Na fiancée. Bon, par là je vais dire que tu confondras tes fiancés na copain na petit ami. Siko Karine loko aza na monde ya végétarien, Karine loko aza na monde ya buzz, c'est-à-dire même azu petit ami a utilisé terme fiancé.
ce sont de petits amis. Badondi tout wana baba petit ami à Karine. Vous comprenez? Petit ami et quoi arriver to vivre les lolobi pe to soigner simbité les chiens bois la caravane passe. Baza ba fiancé té. So tourner amsuna na famille à Karine, est-ce qu'il y a qui se présenter qui fiançailles na asala ngote? To respecter nos familles, bagi mon kondi baza wana. Vous comprenez? To respecter nos familles. Maman Charlotte baza wana. Maman Charlotte a mona muto fiancé oyo ya officiellement yepa na yeke na masangana ngango ya fiançailles. Vous comprenez? Ce boya na ba boya na bango, c'est parce que ça nango qui petit ami. Copinage. Président Okolo bané. Donc yo ningo za na se yo za na mami suno pa Karine, neni oko souhaiter kale ki no ba boya. Na lobi bon na sens ni, mon eza ki copain za boluka bo sangisa makanisi po bokoma na fiançailles. Makanisi simbité. Vous comprenez? Au moins dans le domaine de Tsebabolingo, exact au Luka. Quand on parle de choix, c'est-à-dire qu'il faut aller à soudeur pour ça la choix. Vous comprenez? Tant que simbate, atiki na elo ele kitika exact. Donc conseil au copé ça la Karina tika. Soit simbite, ba Luka ba réconcilier, tant ba Luka ba réconcilier simbate atiki. Eza fin du monde. Eza ba copain, eza ba fiancé té. Ba o Karine présenta ba yara na famille na été. Eza ka entre yé le quoi vedette, le quoi la YouTube, le qui na réseaux sociaux pour pe saka ba actualité na temps na. Vous comprenez? Na cuisine na Karine sera vandi a luka lelo na olamba biteku tekuni na YouTube, lelo na olamba ndunda na YouTube. Ya omoni ayelaka ayaka ya ba actualité, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup président. To komi vraiment na suka émission na éviter passage na ona maramnion tout au soli awa bato ba Rolanda yo ba retenir nini. Ba retenir na musique na biso to kota 2022 to ana besoin ya ba concurrence loyale. Concurrence eza loyale ya ofinga te ya ocholate eza lango importante na sepelaka na thématique ya déplique musique to betande musique etinda biso na ofinga te musique etinda biso na nini songolo pakala te betande musique o ezali agréable à l'oreille betande musique so beta musique a bien et permettre au gagner sous beaucoup plus public. Vous comprenez? Et puis bande qu'on a biso mususu ba makambo isalama bo. Et kotika tout ça ngopé to comme na fin du monde et Jésus revient bientôt. Na sepeli makasi frère na ngai René Abiri na monenza basali grâce à Bengie le 3 janvier na PC les programmes pour na yambe pe semaine et pas nanga le 3 janvier déjà René Abiri a na ngomba ya tendance na groupe d'intercession. Toko hésiter te moi personnellement je serai là pour que to bonde la na René Abiri to zo ya bino pe ba vidéo bo mona ngope na YouTube bo mona ndeni ni moko na biso na YouTube Zamba Bengie abongwani abite katiki YouTube ako sala pa osala na YouTube mais ya ko saela nzambe ya okelisute ke ndenge zaki ozana o journaliste muto finga pona muto osala ngolisute nzambe apambola René Abiri eloko eleki koyamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi ko saele ezate courage na yo René Abiri nzambe apambola yo président mahambolo bia tika na zimwa motuna bukenda ngomba osani est-ce que nzambe afanda na ngomba? La Bible déclare ceci: à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. C'est-à-dire nangomba nyonso ekopesa mela. C'est-à-dire nyonso ekopesa mela mela kisite ke nzamba zaka na ngomba to nzambe ayanola ka na ngomba. Nzamba za nzambe ya ba sacrifice. Vous comprenez? Kola na sepe ya sacrifice. Kasi na oye bisoti. Bible ebeta histoire ya ba apôtre na ye. La Bible dit les apôtres étaient tous réunis à la chambre haute. Chambre haute. En train d'intercéder, prier, en train d'attendre la venue du Saint-Esprit. Et la Bible martelait, tout à coup l'Esprit était descendu. Parce qu'ils étaient où? À la chambre haute. Zamba kokai ko promettre bango. Mais il y a des certains sacrifices où il s'ala kanini et bendaka nzamba réagir. Nango ba tu bakenda teke parce que so kika ngomba nzamba réagir non. C'est une façon l'accent nzambe na tiki nyonso na ye vers yo.
nasambela na ngala ndako comme chaque jour. Mais cette fois-ci na mitiki nanu na ye nanu koluka yo nzambe baluka kae pe lo sambo efutaka. Wala futu automatique. Saratola. Efuta makasi koleka nyonso. Histoire ya Eli na Bal. Ezala yo na Mont Carmel. Te ngana komi pasteur te mais Junior Moyoabo soko tuni pasteur à Toms soko kutani na ye. Soko tuni li solo, moi je suis na grand cœur et adorant l'Éternel. OK. Na église ya la borne nazalaka ouvrier. Na église sur la borne alimete mon pasteur André Timbambongo. Ngaza koko ya Jacques Vernon. Eza misala na biso to salaka ezaka misala na osa émission culturelle na yamba ba Diego Milito na yamba ba héritier na koya tele bando c'est héritier il est écrit non na kati ya YouTube na za émission na ngamoko Logos Rema la révélation des écritures na kati ya Logos Rema so na yambi ba serviteur ngala yamba ba serviteur commerçanté ne na mona batu ba yamba ka ba prophète ezake ayeo amoni comédienne moko akufi ya sali voice ngala yamba ba serviteur commerçanté. So obeti pasteur de la foi na YouTube omona ba émission na yambaye omona ba thématique na ngana développer na pasteur de la foi so lobi il est écrit ngana lobi il est écrit so obeti na Congo Suisse obeti Roger Baka omona ba émission na yamba Roger Baka omona ke to thématique moboye to so développer na il est écrit na kena ngona verset biblique ozo comprendre na kendaka na yamba ba serviteur na yamba teke ba commerce bazoya kana YouTube apesi numéro po ba sapoto ba benga kae aloba na omona musika nzamba otalisa ngabo non Président Junior to komi na suka bila ya 2021 ya presse en ligne. Bilan ya 2021 ya presse en ligne est largement positive. OK, pourquoi? Largement positive parce que namoni ba journaliste ya presse en ligne encore une fois de plus considération mati. Oui, avant ba journaliste à presse en ligne bazaki marginalisé so et l'autre côté. Mais les lois au monde que journaliste à presse en ligne oye abo sarato la na bureau mais soit disant journaliste ya TV yemoko à part chaîne na bango o chaîne ya Kibambi Shinto o chaîne ya Plus Mobile yemoko soit boye azana bureau azana nimité. Vous comprenez l'organisation exacte. Mais les journalistes et après Saline Saratola a un bureau, a une adresse. Aujourd'hui Cynthia Kapach a une adresse. Aujourd'hui Franck Stemay a une adresse. Aujourd'hui Leketu a une adresse. Aujourd'hui Fifi Sua Zara Biso Zara RTG ate. Ma baboto le biso tipo na YouTube ba kota soute. Ba yibi biso balongo biso na YouTube mo boyka. RTGA na YouTube. Tant que ce soit les capacités RTGA. Il faut te porter plainte. Donc c'était un peu ça et puis ba journaliste à YouTube lelo ba viser pesa mi hein. T'es journaliste à YouTube makambo hein. Ba visa et pesa mi blagité. Ba viser pesa mi donc biso to bato to sepela na lipamboli ya bato. Prière na biso nde to bondelaka bande ko na biso ba sepani. Donc okoma ba combattant de place non comment parce que voilà retour na bango iza mabe so ba comme poto mawa na ba musicien mawa na ba seko to bomba wana étalé to sambela ka ke basala ngobongo te basala ngobongo te to sambela ka ke ele kabongo te bon voilà je crois to comme na sukati aussi si ba dédicace na pesi na ba journaliste nyonso ya presse aline Jazz Kavulo bazana mikila poto ba ope ba kendai ba ope ba ozonga na ba obaza Leketu bon séjour à toi Franck Stemay a poussi ba séjour Franck Stemay bon séjour à toi je vois encore Bibi Kapinga Karine Mokonzi Isaac Maïpe Azakuna Isaac na TV mwebi ke Isaac Maïpe akota YouTube makambo Yoyo Casserole baza ebele donc bandona sonyo no litambu Gloria Olangi bon séjour à toi Gloria personnellement na sepeli parce que na moni ozongeli musala Nathalie ba émission koba na ba analyse ça te fera du bien na moni déjà kozongela na mope chaîne déjà ezokende a pas de tortite a pas de géant ezokende bien parce que ezaka so côté ici 1 heure d'état 2 heures d'état 2000 3000 vies 3000 et ça déjà bien a pas de géant zambalola apambolo langi sala musala nayo certes que toza ba journaliste belé
toza ebele tosola mais nga personnellement la Gloria toza temps vraiment ya ovanda na ye parce que to travailler na Gloria na lisanga ba na Congo nga na yebi 1 heure na Gloria na yebi 2 heures na Gloria na yebi 3 heures na Gloria to uta fieti boye ya Serge Kaimbe to silisi tantôt na kepe pa Gloria na lali na tongo na zongi parler. Vous comprenez? Marche de santé à les vrai Gloria osenga na boss abi marche de santé o le kwa ngam na osa reporter nango nga linka junior a filmer nga pour na yebi prise de vie makasi ya blague te ezate ko mona ba pole ba ça ya blague te pour na breveté pe na prise de vie à part journalisme. Je suis formé par ya pasteur Ben Boulba ya parole radio parole éternelle. Donc à ya l'église soit la bonne appel so formation ya prise de vie na za pe breveté na prise de vie. Donc Gloria yebi na marche de santé to marche na ba Willy Kaembe ba Colette Chomba ba Jean-Marie Kassamba ayebi mo bando mo na so atali nde ba Jakinda bande ko ba bi prise de vie à junior eza différemment na makambo batu ba osala awo. Vous comprenez? Donc Gloria vraiment aza vraiment soldat vraiment donc Nzambe afula yo lisuso kende liboso Karim Nzamba fula yo kende liboso, Frank Stelman Nzamba fulo ke liboso, les Ketchun Nzamba fula yo parce que balobi YouTube gagne toujours. YouTube gagne toujours. Na bosanité vient na ngape azongi na mikili adrisha motomètre beba zibeba. Big up à toi mon vieux, je vois encore maman Georgette Mafuta na Londres. Je vois Mami Nzongo, Cynthia la star la mignonne, balobi gauloise moko alingaka faire mingi. Je vois encore Kinan Nabosani. Mon ami personnel et privé, Otis Nzoko, Mwana Banka, Kande Yolobaka. Olobana nga ke junior mwabo Kalamu, komina Kalamu eza capitale ya Kinshasa. Olobana nga ngo, komina Kalamu eza capitale ya ville province de Kinshasa. Ça reste à vérifier. Obosani Apelko. Et puis Apelko, to clôturer année na Losambo. Janvier nde to bandi ba activité to sala réunion na mois de janvier le 15 janvier to kutana pour to sala évaluation na biso ya année 2021 et puis to yeba nini to sala na année 2022 to bi que 2022 za année moko ya bousculade ya makambo politique parce que 2023 élection ezala donc zala année moko fuma moi concentration makasi donc ça va to la en politique ekota pour politique na 2022 de makambo. Merci Sarato à la confiance. Merci la ma bossani Diego Milito. Ah ok. Big up à toi de longue date. Oyebi nazara fanatique à voix na yo lorsque tu chantes ne na lobakaka na linga ba mineur mingi. Donc on se retrouve à na ba mineur donc bateau ba mineur mais ça va bien. Te ba mineur kaka. Faka wana. La mineur nde bomaranga. Nga za mutu ya mawala nga chair de poule telema. OK. Ngolanda papa chéri. Merci beaucoup Président Junior. To comme na suka émission, un grand merci na bino nyos tout batu bolandi biso, remarque na bino ba commentaire, bo partager vidéo et au sala bien et surtout bo sana ko like te. Ngana bino to kutani mbala sima na émission mususu. Au revoir. Ciao. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.